Kombo na yo ilonga nanga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga nanga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga, Yesu, kombo na yo ilonga, kombo na yo ilonga. Kombo na yo ilonga Yesu, kombo na yo solution nanga, kombo na yo solution, kombo na yo solution nanga, kombo na yo solution, kombo na yo solution, kombo na yo solution, Yesu. Kombo na yo solution, kombo na yo solution, kombo na yo solution, Yesu. Kombo na yo makasi nanga, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi nanga, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi, kombo na yo makasi. Yesu, kombo na yo esengo nanga. Kombo na yo esengo, kombo na yo esengo nangai, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, Yesu, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, kombo na yo esengo, Yesu. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, ton nom me donne la joie, Jésus. Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Namo na yo, Yesue. Namo na yo. Namo na yo, Yesue. Namo na yo. Nasimba yo, Yesue. Nasimba yo. Nasimba yo, Yesue, nasimba, nayako kanina yo, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, hallelujah, ngombora yesekum,
nanakokani na yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona Yesu kumama. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, Jésus, le roi des rois. Le pain de vie, c'est Jésus, le pain de vie. Le pain de vie, Jésus, le pain de Nanakokandinayo. Alléluia, alléluia, amen, alléluia. Alléluia, kombona Yesu kuma, Nanakokandinayo. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona Yesu kum. Alléluia, Hosanna, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, sungyako kama, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, masungi nangai, alléluia, nananaya, alléluia, nabelelio, alléluia, nananaya, alléluia, natongo, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, zananaya, alléluia, zananaya, we, Kimbo, alléluia, alléluia, zananaya, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, nananaya, alléluia, na komisio, alléluia, na tongo, alléluia, na belelio, alléluia, na tongo, alléluia, kita yosala, alléluia, Hosanna, alléluia, mosungi nangai, alléluia, zananaya, alléluia, Hosanna, Yahweh, Kembo, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, zananaya, alléluia, tobelelio, alléluia, kita yosala, alléluia, zananaya, alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants ce matin pour l'opportunité, pour cette grâce que tu viens de nous accorder, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Tu es digne, Seigneur. Et papa, pour un souffle de vie, oyo pesinga na tongo lelo. Papa, pour un jour de plus, oyo pesinga na tongo lelo. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que vous allez voir? Alléluia. Kolanda te pongi a tongo, kolanda te bolembo a tongo. Tu adoré, oya sa, asali, oya sali komona na, oya sali komona na te. Le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, Nzambe abomoyi nanga, Nzambe ozali kolinga ete ngai na zala, na bomoyi, na tongo, alléluia, alléluia papa, alléluia, bien-aimé, kumisa epe na bambula, oyo nyonso wana okokisi wana, ebele bakomi na mbula wana te, kombo na Yesu kumama, kombo na Yesu esanjola mana tongo, alléluia, élevons Jésus, bénissons son Saint-Nom, Nzambe abateli biso, yango tozo kumisa ye, sanjola ye, na tongo, alléluia, Nzambe munene, Nzambe aboma, alléluia, Nzambe wakabeli biso, journée malamu, alléluia, tola muki, naza na pema, tango ke tozano na pema, to kumisa ye, Père de gloire, je t'aime Seigneur, et que je t'aimerai tant que je vivrai, alléluia, toi ma forteresse, tu es mon protecteur, tu es mon bouclier, tu es ma forteresse, et tu es le rocher qui me sert d'asile, alléluia, na pambolio, na tongo, alléluia, tu es ma haute retraite, tant que je vivrai, et j'exalterai toujours ton nom, kombo mon santo, kombo mon nene, kombo eleki ba kombo nyonso, tango tokumisa ye na tongo alelo, bien-aimé, malobe zanga yo te mpona koadore, asali ya minene, mobateli malamu, soki abateli te, mobatela kobatela ase pamba, ezali bakufi te bakoki kokumisa ye, alléluia, mon âme, que mon âme t'adore Seigneur, et mon âme adore l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, alléluia, alléluia, moté, bomo, tout ce qui est à moi, alléluia, bénisse ton Saint-Nom Seigneur, que tout ce qui est à moi, Seigneur notre Dieu, bénisse ton Saint-Nom. Merci pour la tongo bala, merci pour te ujali nzambe une, merci pour te ujali nzambe na boma,
Merci, papa, pour l'angolo, Oyakodenga, et Seigneur notre Dieu, Nayako Belema, et Libosona, bien-aimé, ton le Seigneur. L'adoration attire la gloire et la présence de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la gloire de Dieu. Afin que gloire ensemble et quitte. Alléluia, papa, tous à la vie sur mon côté. Que ton règne vienne, Seigneur, ce matin. Que ton règne vienne. Pour régner katina bomo na biso. Pour régner katina mayanga di oyo papa. Pour régner na prière oyo tongo oyo papa. Alléluia, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta gloire. Bénissons son Seigneur. Alléluia, sanctifions le nom de Jésus. Élevons Jésus dans nos maisons. Alléluia, papa na bandaku na biso na bomo na biso. Élever kombo na yo. Hapana kotombo la susu nai eliki ananga ozali nzambe ya bombo nanga na pamboli yo papa na kumisi monene na yo na tongo ya lelo olamanso yebi kosala na butu ya lelo ozalaki mobateli na ngai papa etango bayaki ete bafi na ngai papa yo nde mutu obundeli ngai bitumba oyo miso na ngai emoni te. Alléluia nzambo kumama na yo. Merci papa pour la santé madame tango telema na prière et dékolanga étiquette oyeba komatisa niveau na yo ya prière niveau ya adoration et matin. Alléluia nzambo oyo apa mobateli madame. Alléluia, salut du colon PC, salut, salut, komonana, salut, komonana te, que toute la gloire te revienne, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la splendeur, à toi l'honneur, pour des siècles et des siècles, mon côté, combo sous spécialité, oye pesame les biso, ete biso to bikanango, kaka combo na iso ton nom est au-dessus de tout ce qui peut se nommer, et au ciel, et sur la terre, et en dessous de la terre, combo sous spécialité, kaka combo na yo, tango toyeko tongo la kombo oyo na tongo lelo ndeko na ngai toyeko kota na mystère ya tongo na tongo ezali ete moma oye azali tango nde na tango yango banda ko glisse maloba ete papa kanisa ngai papa papa kota makambo na ngai papa bundela ngai papa longisa ngai papa yanola ngai papa namona situation na ngai ko changer papa na tambola pe la tête haute. Alléluia papa, alléluia Seigneur notre Dieu. Etala nyonso oyo mungu na sala biso na kati ya libota etala vie na ngai papa ndeko na ngai yode toyebi situation na yo alobi ete na tongo azali koya azomona motu te yango telema totelema na tongo tokombatre bolembu paresi ya tongo tokombatre yango. Alléluia loba azali wana na tongo mystère yango ezali ke yende aye atelemi sikoyo loba loba bien-aimé dans le Seigneur mukanda na yo ebima libala na yo ebima au nom de Jésus. Na été en tant que mosali na ye atosaka asalaka pe maloba ya basali na ye basheni nyonso ekangi yo ekweya au nom de Jésus-Christ. Alléluia loboko na nzambe ebikisa yo na maladi wana omona monene na nzambe kati na bombo na yo. Au nom puissant de Jésus, Papa te pambolio. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce au accordé biso. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Amen, acclamons, acclamons le Seigneur ce matin. Toko kiko silisa, kito oya adoration te, sanke toyo kamaloba n'ensemble, yango de totelema, toyo kamaloba n'ensemble, yango de maloba n'ensemble, esunga biso yango nde ntango tokoyoka maloba na nzambe tokotika journée na biso na maboko na nzambe epe tokoannule nyonso oyo mongola asali na butu ya lelo tokoannule yango au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, na tongo ya lelo na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia et tokutani boye un jour de plus dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali ngolu kote epai na nzambe ndenge nalobaka yango ntango nyonso soki ezali mise à jour ya nzambe yango nde soki asali yango te yaya yango nde ozomona ebele ke alali alamuki te me yo na ngai tolamuki osali shwa malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, bundisa pongi oye otelemi po ete na tongo ya lelo obondela bien-aimé dans le Seigneur to adore na mystère ya tongo elingi koloba tongo yende mutu azali koya koluka biso azali wana yango nde tongo toyaka na madoléance na biso le reste ya ntango tokota na bitumba to remercier nzambe dans toutes les circonstances de nos vies
na makambo nyonso esalemi na bomoi na biso ezala ya mabe ezala ya malamu yango nde tokumisa ye. Soyons reconnaissants envers notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Tozala na reconnaissance epai na nzambe oyo. Natonga lelo ezali wa bino mote Philippe nazali wana bien-aimé dans le Seigneur et to adorer nzambe et to bénir pe journée na biso mais tokoki kosilisa adoration oyo bote sans que totanga maloba na nzambe yango nde tokotanga maloba na nzambe ntango tokotanga yango tokokondane nyonso esalemi na butu yango tolakisa bino ndenge nini baorientaka priere ya ntongo oadore nzambe na yo okosi barekete na yo mpe odétruire nyonso bandoto babe oloti mpe otiki journée na yo na maboko na nzambe tozobondela mpe tozoyekola yango tiki bana na yo tiki mobali na yo tiki vi na yo nyonso na maboko na nzambe mpo ete ebele ya makambo tomonaka ezosalema na moi ezali basentence oyo esekangama na butu na monde na bango wana yango nde bien-aimé dans le Seigneur esengeli biso todevansaka bango afin que vivre une vie heureuse. Yango des combats spirituels et kotikala kosila te délivrance ezali ke obanda kobota te okangola mabote fungwami esili obandi kobota obanda kobela obiki mais combat spirituel l'ennemi ne nous laissera pas la tâche est facile il nous combattra toujours bien-aimé dans le Seigneur yangwana bien-aimé dans le Seigneur tobondelaka ntango nyonso priere ya ntongo ezali priere ya kozanga te ndeko nanga ezali moma moko présence nzambe ezalaka mpenza manifeste yango kozanga te bien-aimé dans le Seigneur tokotanga maloba na nzambe maloba na bomo maloba na nguya na tonga lelo avant tosilisa programme na biso ya tonga lelo bien-aimé dans le Seigneur il est très important yake totangaka maloba na nzambe tongo nyonso bien-aimé dans le Seigneur ezali très important tokotanga maloba na nzambe na mukanda ya Psaume 102 verset 2 na 3 Psaume 102 verset 2 na 3 Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand j'écris. Hâte-toi de m'exaucer. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, nazali koyebisa bino ntongo nyonso ke oyo ezali mystère ya ntongo na ntongo toyeba ndenge nini babondelaka na ntongo ndenge nini bakosaka dossier epai na nkolo na ntongo elingi koloba ke awa ezali libondeli ya mutu oyo aza na pasi mutu oyo azali motema na ye kotutama yango nde azali koya na baplainte na ye azali koya na bapasi na ye liboso na nzambe nakoselama te nakobondela nzambe bien-aimé dans le Seigneur nakosupplier nzambe nayebisi bino ke na Israel ti lelo ezali na mire moko babengaka yango mire ya lamentation bato bakendeke na baproblème na bango bamosusu na mire ya lamentation na Israel bamosusu bakomaka bazwi yango pape wana bakosaka ezalaka na madusu bakosi mpona bango ezali ke bakosi baplainte na bango epai na nzambe eske ni motu moko aza na problème na ntongo ya lelo aza te yango nde tomema mikumba na biso epai na ye bien-aimé dans le Seigneur ndeko na ngai ntongo ezali moment ya secret ya nzambe la Bible nous dit que etongo de moment oyo azali korenouveler bonté na ye mpona biso bien-aimé dans le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur maloba na nzambe elobi na biso ete donc prière oyo ezali adressée directement na nkolo éternel écoute ma prière ndeko na nga esengeli ete nzambe ayoka ba prière na yo ezali très important osoki nzambe azali koyoka te yango okotikala kozwa eloko te epai na ye na ntongo ya lelo ndeko na nga yaka na komikitisa
losambo ya tongo ezali yake toya na komikisa nyonso epai na ye na motema na yo yango eli koloba ete losambo oyo ezali yake tu regardes tes difficultés en face ozali comprendre conscience na ba problème na yo na ba difficulté na yo ya kobala ya mbongo ya santé liste yo moko mutu oyebi kokomplete oyo yo likambo nini wana oyo ke ta mosusu oyebisa ta mutu te oyo ta mosusu oyo ezalaka en première position na motema oyo yo ke nzambe na ngai ngai mpe nabota nzambe na ngai ngai mpe nalata voile nzambe na ngai ndeko na ngai yango nde nalingi te ke tozala na susi kaka ya makambo oyo mokili te oyo apeke no nzambe na nga ngai mpe nayeba kobondela natangaka mpe biblia oluka mpe makambo spirituel ntango nzambe azomona ke tozoluka kaka tokangama kaka na makambo ya la vie yango nde azomona ke nano tocomprendre malamu te ete alobi ke aza na posa ya piété na biso ya bon nzambe na yo ozomona vie de prière na yo ozokoka susu te yaya omema ngo na losambo ke seigneur nabandaki kogene e nazokoka susu kogene te nabandaki koprie 1 heure du temps mais écoute 15 minutes ekomi lourd bien aimé dans le seigneur yango makambo mutu na mutu aya na baplainte na ye epai na nzambe bien aimé dans le seigneur plainte na yo ezali nini na tonga lelo nini wana ozali koluka ha nzambe tata na ye mpe na mboka oyo na ye mpe nabima nakisa papier oyo papa ezali délivrance na yo ntango mosusu ke olotaka kaka bafemme de nuit mari de nuit ke non seigneur bandoto mabe oyo esila ndeko na ngai toluka makambo kaka ya mokili te me toluka mpe makambo ya mboka ya lola ya royaume du ciel ya ke seigneur nalingi natambola na nzela mabe te oh éternel regarde si je suis sur la mauvaise voie conduis-moi sur la voie de l'éternité yaya zalaka mpe na posa ya makambo ya likolo po ete okende na moto te okoki nini mutu akoki kozwa en échange ya ame na ye nini mutu akoki kozwa na mokili ozwi makambo nyonso ezali kaka na mokili oyo soki operde ame na yo yaka mpe na plainte ya salut ya ame na yo epai na ye akosepela. Écoute ma prière, ô Éternel, que mon cri parvienne jusqu'à toi, papa. Que ganga nangai komati epai na yo. Prière nangai za la makelele ya pamba te me ekomane epai na yo, Seigneur. Ma prière ya bongo asalaka yako fukama. Yako fukama ezalaka sur le plan spirituel, position idéale yakolakisa soumission na biso epai na Nzambe. Yakolakisa ete yende Nzambe biso tozali soumis. Ya humilité, position wana ezalaka position très idéale. Mais tu peux aussi aller plus loin. Yake okoki kokende plus loin que otie mutu na yo nase ekonangai ezali très important na ba position pe ekotaka na prière Nzambe atalaka biso tango otie mutu na yo nase esprit na yo pe etie mutu nase ete esprit de mutu ezalaka en connexion en communion na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, nyonso tosalaka na nzoto yango nde mutu ezali kopesa esprit ezala en forme ou en forme de bien-aimé dans le Seigneur. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Cri nangai ekomati epai na yo. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Nabatango ya pasi nangai papa. Kobombela ngai elongi na yo te, Seigneur. Mais na verset na biso otozali kolobela pona tongo Esaïe 64 verset
verset 6, alobi ke soki tozali koya koluka ye te azali kobombela biso elongi, soki tozali kokangama na ye te akobombela biso elongi. Bien-aimé dans le Seigneur, ana ezali na Esaïe 64 verset 6 totanga kango na bino tongo nyonso lekolanga alobi nazomona kutu ata mutu te ozali kosala basusi wana kaka yo moko na se motema, mais ozali kopresente yango te epai na Nzambe na losambo dans la prière. Lekolanga nazolakisa bino po ete toyeba ndenge nini babondelaka kozala na susi te, mais basusi wana baplainte wana yaka fukama na tongo nde ezali moment oyo ke ayambaka badossier oyo nyonso ekotaka ndenge nayebisaki bino mpona ndeko wana ndenge mpe basalaka na mur de lamentation na Jérusalem ti lelo okoki okomi ata kokoma ote date osinye ndenge bandeko wana basalaka ndeko nanga oyeke papa naza na posa etenga mpe na ba na ndenge avec humilité aza le grand roi tokoki koya koimpose ye te na badictature na biso ya mokili te ke à tout prix ozwa non, mais nakolela nyonso. Exemple malamu oyo napesaka bino souvent ya mama Anne akendeki mikolo nyonso ana azalaki na basusi. Exemple kitoko mpenza, azalaki na basusi mpe nazobota te moso ndenge kutu azofinga mbanda bato nyonso bazolobelanga, mais les jours oyo akomprena makambo ndeko na ngai na ntongo ya lelo naza na posa ya motu moko acomprendre difficulté na ye, acomprendre pasi na ye, acomprendre préoccupation na ye. nalingi te ke moto ya basusi te, mais motu oyo acomprendre ke papa ngai mpe nabala, motu oyo aza na détermination ya ke amona loboko na Nzambe. Prière oyo motu oyo azali koya korépandre baplainte na ye liboso ya Nzambe yake d'abord il faut comprendre bapasi na yo. Mama wana akei na ntongo mosala na Nzambe aya akuti ye ke non yo omeli masanga oye kokota na temple alobi tata yoka kotuna mongongo papa nameli te papa nalingi nakende kosala kindumba te, Seigneur nalingi nasalire nzoto na ngai te, ozoyoka baplainte ndenge bayoka nango na ntongo. Papa nalingi napesa yo lokumu ngai mpe nabala libala oyo ke epesa yo lokumu. Eni kutu lelo na ntongo kaka mabala baproblème eza ebele ntango mosusu ezali mpo na yo. Ndeko na nga oyebi papa maladi oyo nalingi nakufa te na maladi oyo, bato mosusu bazokufa na maladi mpo baye na baplainte te liboso na Nzambe. Oke Seigneur salanga miracle oye koreklame miracle epai na Nzambe, sembola loboko na yo pa ere de gloire miracle esalema na bomoi na nga. Namona ete nabima na situation oyo, nabima na bablocage oyo bamosusu baza babloka bango na mokili, basusu bazali ete bamamba yo ménopause na 29 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, cycle na yo ekatana na 23 ans. Ti lelo ozomona yango normal baplainte oyo bayaka nango epai na Nzambe. Seigneur nzoto na ngai eza normal te papa, fongola ngai papa ete cycle na ngai ezonga normal. Bayaka na baplainte oyo na ntongo naloba ndenge nini soki ke tolobi te wana elingaki ezala ndenge mosusu. Yango nde bakendeke nango dans la prière. Père de gloire, tala pasi na ngai. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Na tango oyo ke confusion ekoteli yo ozomona lebu du tunnel te, ozomona te ke mpasi ekosila ti quand. Seigneur pasi na ngai bobino bozokanisa ke ebandi epai na yo.
Et bandi bandaka la tala ba prophète mobimba. Jérémie a comme un livre mobimba ezaka na Bible ya lamentation. Yo kasi ke bandi pa na yo. Yo kasi ke pa swana ezaka ka yo ka. Yo la moni nzambe otikinga. Nzambe otikinga. Prophète aloba buyi. Avec Seigneur, tu passes na ngai ti kan. Et kosi la team colonie. Na koyape na prière wana. Il y a Jérémie et Poboyoka qui ezali kaka yote. Okomi ete na concédé na ngai na zo omoni ba posa wana nzote eye que non Seigneur na komi mukolo mobali azali koyate. Banda kobelela ye Seigneur mobali la ngai yaka au nom de Jésus. Libala na ngai santé na ngai yango na tongo lamuka avant que tu vas prier, yo so bandaki déjà. Yango tant tozo benga na ba prier na tant tozo kota na mystère proprement dit ya samedi na dimanche. Yango ko zanga te yango nde oya kokota dossier na yo. Tant to komi wana bande kolanga. Bible le dit. Incline vers moi ton oreille quand j'écris, hâte-toi de m'exaucer. Papa, hâte-toi, exauce-moi. Tongo alelo nazana posa ya mutu moko oyo azali koya koluka exaucement ya prière na ye ya eyano ya losambo na ye bata kobelela ngo tozobondela ntango nyonso me tosengaka exaucement te tosenga Nzambe sa mais papa réponds-moi Seigneur. Hâte-toi de m'exaucer. Yango ekomamite na Bible. Exauce, Seigneur. Tokotisaka. Ba dossier. Mais kosenga ke non siko Nzambe sala. Exauce. Et la française. Mais ko exauce ke eyano Nzambe yanola. Seigneur, hâte-toi. Mais avec respect dans la prière. Que Seigneur, mais réponds-moi, Seigneur. Hâte-toi de m'exaucer en voilà que réponds-moi nalombango Seigneur. Negetole la kaye papa na mokile. Papa, naza posa bo tala tango adolescent ne ba yaka ko senga biso bilo. Tango so zole, na attitude ope to zakanango liboso na Nzambe yango de mutu eko déterminer exaucement na yo. Alléluia. Mais na yebike ozama na mayele okomiki sa liboso na Nzambe tina ya exaltation ya tonga lelo ezali ke tosenga exaucement epai na Nzambe que oye nanu que Seigneur écoute ma prière Seigneur azatata joye considéré eloko nsusu ezozangisa biso ezali tokonsideraka ye te ke lokola tata toyaka kaka lokola Nzambe moko oyo aza soki ndenge mais considère-le comme ton père. Père, exauce-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ta parole ce matin. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Papa, écoute ma prière, Seigneur. Papa, soki na yote na nani ususu. Nana koki kosunga ngai Seigneur soki yote na ba difficulté na ba problème nyonso yo etelemi liboso na nga ya ministère ya finance ya libala miracle na yo Seigneur tout est possible à toi et réponds-moi Seigneur exauce-moi Seigneur hâte-toi de m'exaucer Seigneur, on a causé la tire quand, Seigneur, hâte-toi de m'exaucer. Exauce-moi. Yaya toko tolobaka meto senga rate ke Nzambe exauce nga. Yango de tina ya prière ya tonga lelo ya ke Seigneur, réponds-moi. Il dit Seigneur, réponds-moi. Seigneur, agis. Na ba pasi oyo. Seigneur, ma difficulté, on son zanango.
Alléluia. Nabanyongo onazanango Seigneur anasengi miracle na yo, hâte-toi de m'exaucer. Et ndekolanga na célibat wana ba imposa yo. Alléluia. Seigneur bimisangai. Bimisangai na célibat oyo. Papa nalingi nazala une femme mariée. Nalingi nazala un homme marié. Pour la gloire de ton nom. Seigneur, Thomas Lelo, écoute ma prière. Écoute ma prière. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, ne me cache pas ta face, Thomas Lelo. Alléluia. Si tu me caches ta face, je serai le plus malheureux de tous les hommes. Seigneur, je ne veux pas être le plus malheureux de tous les hommes. J'ai besoin de ta droite. Que ta droite me touche ce matin. Touche-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Exauce-moi, ô Père. Alléluia. Neko mikolo nyonso osi obondela deja mingi. Banda kosenga siko exaucement ya ba prière na yo. Exauce-moi, ô Père. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Incline vers moi ton oreille, Seigneur. Incline vers moi ton oreille, ô Père. Yokela ngai mawana tonga lelo. Ndekola ngai bondela lokola mama ana na kolela. Na maya miso ezali kobiba papa. Soko pesi ngai yata moko wana. Na kopesa epe likabo epai na yo. Alléluia. Yo likabo nini oyo kopesa epai na Nzambe et toucher pe le cœur de Dieu. Namba lobi que moi sur ma kamini na zolo babo. Il faut impressionner Nzambe. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur a lobi que si tu me donnes ces fils-là, na kopesa e likabo. Nzambe alobi ba pesa makabo même likabo yake apesa mwana nano monate. Peut-être moi ça n'a pas moi c'est à liboso. La kosala bongo et touche Nzambe a pesi Samuel. Mais a pesa sous bana msuza alobi non. A côté ka la pe mboko pamba te. A kabela nga Samuel mesko meye. Yaya, il est le Dieu qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et de tout ce que nous pensons. Mais les secrets, c'est le matin. Merci Seigneur. Et nous la exaucement nangai papa. Na ba prière nyonso na sala na ba dépôt na ya ba prière nyonso papa kota na ba dépôt nyonso ya ba prière nanga. Oh ya no langai Seigneur. Seigneur notre Dieu, bimisanga na ba situation nyonso confuse et difficile on a d'aller qu'on traverser. Yo t'aime tolobake. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Longo langai confusion oh na tongwa lelo na zozela. Et yanonario, nanzozela Seigneur, et nabima, naba blocage, nabima, Seigneur notre Dieu, naba confusion nyonso ezali kati na bomo nanga, nabima nabitumba, oh Seigneur, protège bundela nabitumba nyonso, olongisa ngai, na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tolaki kotika journée na miso na maboko na Nzambe. Alléluia. Yone continue, moi mobimba banda ko continue ko senga exaucement. Ko senga exaucement. Alléluia. Aussi to bondel mingi papa réponds-nous. Alléluia. Journée na maboko na yo meli boso Seigneur onyoso kanda asali na butu alelo bando to na emabe onyoso misala na emabe au nom de Jésus na condamné yango na détruit yango na boyi yango. Au nom suprême de Jésus, alléluia, Père de gloire, lobo konayo, ezala, likolonanga, na journée aux Zambetata, et Père de gloire, n'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, et qu'elle soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée, Seigneur, d'exaucement. Et papa, journée nanga, et dans la journée, il y a exaucement.
Ya oyeboye na lokobi koseka na tambola pe la tête haute Seigneur. Na mona Seigneur munene na yo kolo. Journée ya exaucement ya ba prière na sala Nzambe tata. Depo na nga ya ba prière. Kotisa ba ange na yo ba fouiller batala. Répondre ngai Seigneur. Réponds-moi Seigneur. Journée ya réponse. Alléluia. Journée à satisfaction. Au nom puissant de Jésus. Mais na nyonso oyo kanzasali na butu alelo na pelisi moto na tumbi agenda na ye na tumbi programme na ye apa nyonso oyo kanzasali e programme na ye pona journée alelo esalema te sele mukano na yo nkolo esalema au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Journée ya protection, protéger ba proche nanga, protéger bana nanga, libota nanga, protéger libota oyo pesinga etena kamba. Papa, une grande responsabilité au pesinga. Milimo na bango, vi na bango, na maboko na yo. Mungu na touché bango te. Alléluia, balemba te. Le Seigneur exauce-le. Papa, exauce bana na yo nzambe. Tozali ko vivre nzambe ya masapote. Peut-être tobandaki kosenga exaucement te, mais exauce-nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse saluer sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Qu'il tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne la paix du cœur. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Qu'il exauce vos prières de ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tiketelo boko na Nzambe tata et touche yo na tongo alelo. A visiter yo na tongo alelo de kolanga. Ya koleksa tango na yo pamba te. Mais omona monene na Nzambe. Omona monene na Nzambe. Ke ba cri na yo, ba prière na yo ekoma tina matoi na ye. Alléluia. Aya na lombango, aya no la yo. Namona la ta voile. Alléluia. La ta voile au nom de Jésus. Bika la maladie au nom de Jésus. Bachene kwe au nom de Jésus. Grâce à Nzambe accompagnez yo. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent au nom puissant de Jésus. Au nom de son monde imposé yo ekweya etubama isika la moto au nom de Jésus. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localise ce matin au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Acclamons. Il est là. Il est présent. Maboko, makasi, pona Yesu. Azana boma. Alléluia. Akotikayo. Ceux qui nous quittent, bien-aimés dans le Seigneur. Il est présent. Il est avec nous. Alléluia. Nekonanga yende zalana kondima. Sengaka exaucement, ton prière, mais senga que Seigneur, hâte-toi de m'exaucer. Et la biblique, alléluia, et la biblique, nekonanga, tonganyo sotozali awa nekonanga, du lundi au vendredi, nangonga 7h, et à Bruxelles, et à Paris, mais namkola samedi na dimanche, wanandi, et kobanda ngonga 5h30, yaka et tukota, na mystère Nzambe, mais samedi à souka ya moi, la mode tozana veille na biso, kobanda ngonga 5h, 6h, kozanga te, tanto koma pembeni, tobanda ko annoncer yango, yakaka pe na ma prière agressive du soir, pokwa nyonso ete to agressé pe monde éternel, ete olinga te, akwataka kaka bisoka, yango de biso nde tokoki kotikela bango. Kimia te, bandokibala na kimia, non, ce temps-là appartient au passé. Yaka, nangonga 21h, heure ya Bruxelles, pourquoi nyonso, nengonga 21h ya mukula misatu, izali kaka pona, bana oyabiso, yango de kozanga te, e de konanga, soki nano sabona te, abone na yo, de konanga, soki nano olaike te neti ndenge tozana tongo bo, de konanga bolaike, bo partager, bon salava commentaire, yaya mutunyon se singen était à travailler pour Nzambe, était ma bénédiction sous ba aracha kango dans le service, tant vous allez conserver Nzambe, yango di apambolio. Donc na ba chaîne, na ba réseaux sociaux na bino, beau partager,
ba vidéo ya chaîne Nzambe akobosa na yote ndeko nanga. Na se awa okomona na description okomona ba contact ezali nyonso oza nango posa ete contacter biso okomona nango pe numéro ya compte bancaire ezali pe PayPal ezali afin que contribuer pour l'œuvre de Dieu. Nzambe akobosa na yote, akobosa na bana na yote, akobosa na bana na bangote, akobosa na bana ya bana na bangote jusque la génération oyo ekoya. Ndeko nanga tous les dimanches nangonga 17h heure à Bruxelles, heure à Paris et 16h heure à Londres. Bien-aimés dans le Seigneur, Yaka Oyoka, Maluban ensemble, la foi ne vient pas dans la prière, et foi et outakande nakoyoka. Mais mon côté, akoki ko sepeli ensemble, ce qui azana kondimate, yangote Yaka Oyoka, ndekonangai. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que komiana, te komina suka, ce qui te bossa ne communiquer moko, le bibé zali mukolo, te kolo belango, journée malamo namutunyoso. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.